Asuma le port nangai na quartier latin pour esprit nangai. Attention esprit de la guité rien. Ndo bimelo côté. Bo ebele wana ba ozo mo ba leki elokuti. Ebele ba zanti ba to tandi ba Suzuki. Ba 4x4 au Sarnata. Haki digi non. Ouais ba Suzuki abimana. Zéro Maboko Pamba. Tuna nani maso nani soleil wanga wana. Talaka wan sol aganga. Abimani Maboko Pamba. Pamba ka. Atikon balos penya na poto penya na pona tam penya mona naiba pe photo. Oh. Teliboso penya ki da moi concert. Kopana. Na kene poto na ngente o mtu bakangini teme na zalaki mutu mondi kaka musaka okengela tant ba benga o finge faux chanteur mais ba emani mouvement moko mais ba sans disque moko mais a telemi azoyi ba ye faux mais ka c'est vrai ayemba to yoka mais awa yo so kende poto ebi ke belé ba collègue na quartier latin baza kuna na poto boke oko sa réconciliation te papa to kabona ya black tea donc il te mandé à batouner vous comprenez les lobos ni na quartier latin de Zabre batum so ba kende côté il y a fait batum so ba kende côté aigle alors voir banakala na quartier latin so ko yemba boyi batu bazulila ngana mbuna nazulila kaka sindi donc deux fois bongana quartier latin de la pesi ma momukala ya kofi comprendre baja momukala. Bon week-end, aimables internautes. Merci de votre fidélité, surtout de nous accorder votre attention à ce nouveau numéro de cette émission Catalogue Plus qui reçoit pour vous ce week-end un artiste batteur de renommée qui a œuvré au sein de l'orchestre Quartier Latin, groupe cher à Koffi Olomide. Durant 27 ans, il a travaillé de ces côtés-là. Avec lui, nous allons nous entretenir puisqu'il fait partie deux invités de Fally Ipupa aux Arénas, déjà le 6 juillet confirmé à Lyon, le 13 juillet à Bordeaux. Il sera de la partie, on l'appelle Papa Narwasi Paseko, c'est pour ses intimes, Ntseka. Nous allons aborder beaucoup de sujets les concernant. Mais avant, permettez-moi de saluer ce week-end le boss Poison Kasereka qui ne nous a jamais laissé, il ne nous laisse jamais, il y a Zalarana Bisso et à contribuer et à soutenir Kabiso vraiment financièrement, le boss Poison Kasereka. Merci à vous, merci également à Dominique Litanda. Donc, tout le monde que, comme vous avez une bonne passante, mais non, baza cher pour Nangaï. Choisis ma tata, éternité, ange céleste, Yakindo, pourquoi pas, des gros bisous à vous, gros bisous à Rodrigue Matin de l'Esprit Nobel de la Joie, Papingi Bibichouri, Astrid Yende, Belele Nambongi, Marie-Paul Mokuba. On est ensemble. Merci également à vous qui nous aviez choisi. Pour ce numéro, Papa Narwasi, l'invité permanent, Ntseka, de son vrai nom, Maître Lingato et Babakat, et moi et Belé. Après 27 ans de travail, Nakatia Quartier Latin, le voici sur notre plateau, l'invité de Fally Ipupa aux Arénas. Il est là, je lui dis bonsoir, bon week-end. Papa, c'est quand c'est donc tout le baken, c'est quand Papa Narwasi. Ouais. C'est Papa Narwasi. Papa Narwasi. Parce que c'est. Ouais. Mais tu vois, la biseau de partout dans le monde, au ça va mon beauté. Pour les canons de mission T, tu vas mon côté. Et belé, peut que tu vas ça nous a. Azalara kaka. Hein? Mais parce que ça azalara kaka. Et au ça va tenir son beauté. Nazali, la piste va tenir son beauté. Bon, pourquoi dans le collègue mission T pour dans le côté au lot? Très bien. Bon, on a le bara ou les TV va me souvenir le gars pam et n'allera avec les cam. Mon ici les Camerounais on a l'équipe. Les Camerounais allés. Les Alliés on a l'équipe. Très bien. Santé, ça va pour
obela ipenza makasi na ba information na yo na belaki siko pepele en tout cas ya direct. Ah, gloire à Dieu. Voilà, vous êtes branchés, captivés sur Nana Bodouga Télévision. On nous dit que nous avons des travaux à faire. Bon, vouloir bissoter. Vous partagez, vous commentez, vous likez. Nous avons des travaux à faire, des déco et tout, des logo, des annotés, des spots, des jingles. Et voilà, parce que votre chaîne, notre chaîne est la vôtre. Donc, nous avons remarque, si je suis en abino, critique nabino, vraiment, et parvenir bisso, nous sommes deux cœurs, nous sommes ensemble. Papa na Roissy, badbabe na romingi nteka, parce que c'est nga na yebi de ton vrai no ezan nteka, mais yo mo penza kombo na yo botamela mo ndenga na za nana yo za nani? Delphin. Delphin. Ouais, Delphin Munanga. Delphin Munanga. Ouais. Parce que c'est biso to yebi yo mingi na quartier latin, on a le groupe cher à Profilomide, place à ça to PC bambo te soto kondima mo yenda oyeba. Alors, parcours na yo to nga to yeba mo na mukuse. Au bandai bango na quartier latin, au bandai na lisano quartier, de batum susu, ba sakanaka, ba sanganaka, ba jeune, to e bata bref parcours na wo. Tinga na lekina irego. Kak na lekina dynamique achat. Dynamique achat après dynamique achat que il fallait que la bande avait mis. Comprendre? Ouais. Après il fallait quartier latin. Jusqu'à l'école, les cannes de maman. Ouais, musique. Quartier latin pour nos bêta mbonda. Oui, puis nous avons ça na yo. Na l'orchestre nous sur les cas qui ont autre tangi la biso, vous avez qu'un batteur? Ouais. Nous sommes là comme mbonda. Mbonda. Ouais. Quartier latin au kotara baluka yo to kenda ko luka musala kuna. Te baluka ngai. Baluka na comme tu bêta mbonda kuna na mas na simolo katondi. Comprendre pas na pesi pe mbote bu. Market basti na bunda bu. Déjà même pour les tambola après quartier latin na beti quartier latin après on a dit bon na beti na quartier latin 27 ans. Ah. Donc yaka lokwa balukaka yo kokota na ezaki ba moko bandi bala moko zipe place bala moko. Nakota ndenge ya honneur ndenge ya elengi na koti mbala moko na kota ki inter na sal test inter na van pen inter on a makamutu na mulala on inter. OK. Mamutu na sal inter. Comprendre? Après inter après na bandi ba conseil na nga ba voyage na ngai na quartier la tete. To comme ba voyage parce que pour ça la 27 ans orchestre monene le rôle quartier latin to le bakyo eza miroir ya mboka na biso e bimisi ba talent e belé bimisi ba artiste belé le quartier latin e bimisa champion abima wana fali pour pas autopesi ba belé aigle on va ya comment ba fana faut ta que déjà wana vrai mutu hein vrai mutu abo solo la po étoile na e direct otie combien de chansons pour battre bio mingi na papa na Roissy? Na 4 chansons. 4 chansons. Il papa na Roissy, Nyanza, Chetemba, Jepika Kite. Kayembe Chetemba. Ulinoti kanga. Na Jepika tuemba ngosusu. Jepika ngati tenge. Na lele oyo na sala nini po ndimanga pamo. Mutana pa mususu. Wa Nyanza sala bambu pona ko luka mosolo pas na komi yambala kata. Et puis papa na Roissy on senga koto les kata na illustration. Papa na Roissy moi no mo komone Roissy hein. Ouais. Moi no bota propre. Ouais, pas mo bal Roissy munanga. Ya motaki kombo titre na papa na Roissy. Ouais, liboso. Bah très belle chanson aux joie occasion. Ya rotia yango et na 27 ans à quartier latin au Tambolière. Oh, natamboli to natamboli to. Natamboli to. Bonga na quartier latin la qui sima. Momukala, ya kofi. Comprendre baja. Momukala. Yo. Ngai bon. Ozenso mukala kofi na ndeni. Wa bomo na illustration ya papa na Roissy, très belle chanson et tikala penza chef d'œuvre.
ozalaki musicien Kofi alobaka bana misala nanga yo ozalaki mwana mosala ya leader na ya patron na yo ya Kofi naki ndenge nini bon mata olobaka mukala mais marque mbunda bon moi sécurité na palais ndenge zalaka comprendre so ya biminga tike na palais so ya akenga tike na palais maka mususu na osala donc apesaki yo confiance moko boye apesa confiance mpe na moto balinga mingi donc alingaki yo mingi alinganga to alinganga to otamboli Afrique otamboli Europe otamboli Amérique na 27 ans wana natambola Afrique Amérique do bisike belé on atamboli donc maintenant so lalo la moki boye oyebi poto na mutu atozala di chassa mais oyebi poto nyos na mutu bo poto nyos na mutu na vérité comprendre nandeni apesi ngene ba ninga bazaki le msumu atraki mo ba kembo ka mo mo atraki ba traki ka ba zinga ndenga bena ki mutu ba zinga bena ya tote apesi ngazaki mo na palais comprendre mo mbunda mo palais mo atkana mo palais po ndenge zalaka makambango comprendre mais olongoi quartier la tena nini pepo na nini ngai olonga tipo makambango za po quartier te makambango tambla subinti nandeni les sur la musique bête la biso parce que on suit 4 chansons oh artiste belé balela ka tout monde rabat musu ba olela na sala so 30 ans orchestre nini na zo tanzembu te tom sura ba voko yo so 4 titres to lo bien linga to mambo ya ko beba na moment ni mukile tambola la musique tu comprends il batte ko ngenga po makamwe ko be makamwe se be ba no kaka mukili ba nous ala rabu comprendre vive la musique ekufa bazaiko ekufa ba grand zaiko ekufa bazaiko ekufa donc ezalaka bongo kaka bawenge kabwana ekabwana noma eloko nyonso tu na mokili ndenge ezalaka kaka olongola na kisasa to na poto ngai na kisasa na longo na meke makambo zo marché beti bona sala ni to okola pe bon o tekala wana ka bon ba ninga tu pe balungwe ye o tekala wana parce que c'est obeta na tant ba fali baye tant génération ba soleil baye ba Gibson baye na pesi bongo so tumbote yo zaki so longo yo zaki na bango bazali to sanga tant académie bimi ba fali baye ba Gibson baye ba nani baye ba te baye kona to sangana ki comprendre donc ni na foi du sud album asika to sali oui na quartier la terre na quartier la terre et le site que poto to beti zenit oui to continuer makamune surtout otangi kombo académie ouais expliquer ni na académie otangi kombo académie ngobete so lisolo ni académie nge kota te ekoti te mais c'est que tant mouvement c'est moi des ordres académie abimi ça me tue comprendre il y a ebimi tu vas que biso toye ba ifanzo ba Gibson ba buro ba nani ba kut ba on ba kutangai comprendre ba kutinga sego kaka abundaka ta abundaka comprendre ba ito sanga self moi idéologie mo ba nini titre ne poli kamtana na suka e ko pesa suka pale e palangani ko le autre en 2024 au moins année ni soki ozana mémoire yo yeba tenzani au loin là le 2020 na 2020 20 2020 oh ouais donc en 2024 ouais yo Cindy à couture Cindy à couture ngako ah bon bango nyonso bakutenga basinile mpe aye mouvement na mege bakuti ngai comprendre to oporte na biso nyonso tu mais esimbai kaka te esimbai te
Oui, c'est bien. Mais dites que vous allez grande famille parce que quartier la télé ici bana ebele vous allez bon bana te artiste ebele parce que les gamba moi na mutu na musique nga pa na zala côté papa chaka lo ba moi na mutu na musique azate pourquoi parce que so moi na wana zagi moi na yo olingo ina ete ndebo ina bana mutu susu Étoile. Voilà. Mais mutu na ngam so ezali ba souvenir nini ya bien oh yo ko ko lo ba ke ndena zaki pendant 27 ans na quartier latin et foutanga boye au père na garda ngoti lelo parce que souvenir na ngai zala ki po esprit na ngai comprendre so ba la mutagidiba andela ba souvenir eza ezali ba souvenir ezali belé ko to yebi ko somba lo pangu na kasuma lo pangu na ngai na quartier latin po esprit na ngai atika so esprit ezalaki te rien ndo bimelo rote ebele wana ba ozomo ze baleki eloko te ebele bazali nti ba tota nti ba Suzuki ba 4x4 osakana te haki diki non ouais ba Suzuki abimana zéro maboko pamba tuna nani maso nani soleil wanga wana talaka wan sol aganga abimani maboko pamba ka vous comprenez deuxième mayele na yo mayele na ngande vie na yo peso lo pangu oh lelo zakana lo pangu na yo ngai o soma mutu te enga na sombi justement mutu kondolo asombi enga na sombi aigle fali kupa efanzo asombi yo moni bamba bazali peut on suivre nga tout na mouvement on a sen o moni kaka po ba timé kaka za esprit comprendre pour ce respecter mingi moni baleka wana o ba Suzuki lelo akoma maratro mama makika picture Douglas Nana Bola Blaise Kukana to landa to eba masolo ça c'est bien quartier latin et l'accès biso bolingo mongwe to ebi kenda kuna ndako ezara na makamu nango et l'accès biso bolingo mongwe mais lelo boko kabwana on dirait bat bo mesana kate ko kabwana ne utwe bino na bino kabwana ka bandeko tangi kombwa mona msuba vanda boye bandi ko tumba bande kwa quartier latin ko kabwana bongo mdengeni to kabwana nge ya black tea donc mtema nde ya batuni vous comprenez lelo bondi na quartier latin tozable batu msuba kende côté ya faire batu msuba kende côté aigle to kabwana mo e mo na mais qui to côté ki lelo a prendre bolingo ezate po ko za ko yeba batumba e bagité comprendre moni to yeba to yeba batakala vous comprenez yes esprit sans esprit oui au monde a rien parce que c'est na masolo ka to solo là lokola utu ko loba wa likambu ya fali batumsu ba kenda yi côté mususu batumsu ba kota fali tous on likambu fali bandi droit chemin parce que so beta wana beta na droit chemin ouais tu o kenda ki ko beta na droit chemin wana na zuio est-ce que webaike et kokaki un jour ko comme ça fallait na niveau yo et kokaki ko simba ti fallait comme lelo na niveau international lelo a comme mukonzi Afrique pour la musique pour likama fallait bani bandakala comprendre bete la biso batu o esprit yomoni batu ko biso bo te timbile ko bandakala pona bango bandakala na be mwana mayo en tout cas azan étoile on étoile ko sanata ko banda nana website atotuni bad ni babo so bobo mwana mayo boyi moi yemo nga sekaka o na se fali na lali na butu na loti bu na osinale abandose o ka hidden de ko banono
makosa c'est obligé de maman ça la cosa kosa oh asumia ngo ozo te neti bandoto nini o kansata biso atamoko kia komi nani bon avant de place moi zoyimba basi bazolela bato bazolela ebele donc sika moto ozoyemba ka mbongo ndenge bimika bo olela bato yo amisi yo osala likambo mais asekera na kaka idée sabi yoko se kaka akosaba mbalo pas soko makabo mokolo nyonso oka bobo azoseka nga te osekaka te bobo kakese kakese bon week-end bobo donc fallait am étoile étoile et bon chemin bo obetaki na motema moko oh motema moko yo mo disika nyesa ya motema moko use mutu tu azali si na motema na ye comprendre mutu azali motema mabe ayabo azabo ole motema be abetaki te comprendre po mo ayebaki nana robeta mais choix na est-ce que zai fallait mon tasalaki yemoko benga net yo personnellement beta yemoko asalaki bon musu pena kofia avec bon de compagnie droit chemin ebimi droit chemin esimbi droit chemin ecartona et pesa le lonzela maramunyo so o maintenant esimba ki lokwa ezaki album o yo pour travailler na kati plaisir nous ayene po yango nde bande keto te na bande comme sous na ndengo ocho le bon c'est bandaki déjà et bandaki et bandaki ba mso ya mtema be déjà yo nete zone tekamu muteko ya ngabo mutema bezalaka te ngazalaka cool ngazala sina kwa kuku ebukini na pala fali kongo leli oui moi le mfuma mbati moi lich moi eloko apesi mutu na ye donc mwana mai quoi abinga binga so mutu aye kaka bimi na pale boyo osa eli gimalela afumi na ndamu gimalela oh ndo otoka sereka ozoyoka aya kama gimalela mutu mystique banda ouais loba bon depuis comme makamke ba disika mpolo bimaka lobi nonga bolo sengela akomi na mbinza sina ke na mbinza mweloko oui obetaki disika wana na omoni nana aotala kaka bo abetambutle wana ayi mwelo apakole so peka mia bani nakomi na pala nakoya osala bo mona moi mani c'est vraiment la famille. Famille. Mais pas c'est quoi c'est autres ça là témoignage moko bien ozolo ba yo moko mutaso lobela te yo moko mutoza ko lobelango biso toza ko yoka ba Dominique Litanda dom choisi matata Rodrigue Matende tango siko ovandaka na bola monyo surtout bo partager omoni bandeko na yo mususu ya quartier latin ba ye ba bandi ko tumba fali pupa esala kondeni poto loba boy na jeunesse tango binonyo surtout bozali na quartier latin lokola bitumba ezaki pe bitumba loyal ya musique en fait na orchestre mususu to ebi pe ke fallait za imbanga abande ko loba abande pe ko silika ko se déchaîner et tout jeunesse maintenant il fallait azu penza décision ya kumba comment groupe d'accompagnement na tout le monde a fallu te na ba sortie moko aya a clasher mutu maintenant bande ko no quartier latin ba yaka o fallait clasher bango te bazo clasher fallait bazo dénigrer bazo boye bazo fingaye et ça la bondeni na le bien nitinga comprendre na le mite pena na quartier latin ba musicien se bazalaki wana nyonso e bandeli na suka apaka leader na bien nani obete ki fala za leader mvuma azali chef d'orchestre to chef d'orchestre ngongo na ye makamu na ye nyonso abandi kosala tout misemo te abandi kosala ngo malgré ba bombe azalaki wana banani wana bonani parce que c'est bon nani ngana tala bon nani wona asel ngam na koloba c'est ngam na koloba bon ça ginan oui il fallait être le plus bon oh aba fallait nani parce que c'est
tanga na voni oyo yebi ki bina ke puso bina ke ma bina mosi bina mo do bon ka suki azo taba kabute azo lata azo tambula sabani voni oyo voni baza tellement belé bozaki tellement belé na quartier la te ngai na kotanga kombo te mais tozomona quartier la te mobimba obi bon fali oui fali ko na simane sola ni mam su modogo kopana moi chegevala ne ezagma buvro mais o batikali wana nani so wana oyo otanga bakosoanisa yo makambo nabeli koloba juste très bien oyo bakeni ngong oyo tere disque na quartier latin comprendre même so yo moni mususu azoyeba stati mongonde kitoko eza bien mais oyo mpenake elelisa eloko te tomonango lelo te boya kosoanisa pase ko se tenga na comprendre boyebi badeta bele yo me pase ko salobi bozali koyemba bien bakolege bande koyemba bien mais mongongo oyo elelisa fali donc ye azalaki soki azoyemba na bino ba mibali boza séduit ka patron te me na bino bakolege biso nyonso tu jo wana ndenge azalaki wana eloko nyonso akosala vocalité akosala makambo te akosala donc fo sante ka elengi elengi mais ntongo otalaka ta na internet to na baetando eke baninga bazoboya ye bazofinga ye esalaka ndenge na bia bato omona balekaka wana oyo bafingaka wana baleka mungo bato ya quartier la te na bino kasi baleka mungo oyo koloba ngambo ezalaki wana baleka mungo amona osanti ke mpenaki atukenda mwana mayo direct mwa modoko direct mwa sami direct oyo batikali wana baleka mungo picture baleka mungo ilelo yango kasi te bazoyemba te bazosala mpe badiske te mais etekama te etekama baoteka te ezobetama te ezoyokana esuka kaka maka na quartier kaka moni esuka wana kaka na koyana comprendre très bien obeta na quartier la te mais fallait pour pape asalaki yo appel parmi bato babetaki na stade na martyr awawa 2022 stade oyo ezalaki retourné donc moto contradire biso aza te sule kauka par zouzou fefe kola merveille ya irene bompeti moto contradire biso aza te mpo le 11 août fallait popa aoya osala yango mibale mpo alingaki asepelisa bawarriors na ye de partout aosala yango mibale okoyebisa biso ke ntango abengaki biso tokamwaki tosepelaki là c'est bon mais motuna eza boye kotelema na podium osko leader na moment wana ezalaki fali pupa otali 120 000 personnes stade ekangami coin de coin stade ya kofuta mbongo esalaki yo émotion nini mpona ezalaki susu quartier la tete mais ezalaki nde fali et ces artistes et ces musiciens abengi bino bakulutu na ye ahonore bino mais ce que komona ke mokili nyonso eyeli fali pupa expliquer lokuta mabe expliquer bafana tika fali baolanda na bien liboso fo otala nsima ota mpe liboso comprendre omoni ndenge aza boye aza esprit garçon wana amoni ke alingi obeta eloko ya monene ke mpe nabeta eloko oyo nasala nini tika nabenga namba bakolo na ngai anseka comprendre abengi montana abengi ngai abengi modogo champion anini bato na ye ke moya bwa bongo ezalaki te aye abengi bango likambo nyonso tu ata na famille so balingi baloba ata moto alingi bala ata moto alingi osala nini ata nini babengaka nani bato baya banoko banini toyaki ocomprendre comprendre toyaki mpa boyaki na ye ntongo te comprendre abengi biso tozala wana lelo bato mosusu bakoma tata nini misu bakoma koloba atala bango naseka basilika ko babenga bango te pa fali basilika oui asa raison ya kobenga bango mpo baza mitema moko kuna yebi te comprendre baza na mitema moko boye balinga na bango fali te quoi kasi mitema be yango na te po garçon wana pena boye garçon na pena boye botango nini abeki stade plein azwi personne France ani ya bandal bon amemi na bandal Macron qui ti bandal
Macron qui te bandai, Cassel, bail. Comprendre? Parce que si on a un numéro, toujours mon. Ça, c'est bien. Toujours mon grand prêtre. Peut-être le bam souba bandi, ah, basal ne ba balingi basala. Mais makambo, o ba sala, ils n'ont aucune créativité. Et comme classe mon nan, aigle aye, atondi stade abeton, bang, akate bisu na kaji bisu ba bonde to beti ba nini. Ici. Vous avez une émotion, hein? Oh, émotion. Na sala deju na yete nga beta bom. Ah. Dikawuna sali. En tout cas. A musique. Ba tu mi mamunda mutema jalo. Ba mikalo. Ba moni jalo. Yo moni bango sala moté. Ya sali. Ba ka. Donc, Kitoko, Coco de la opérationnelle, Stade Douana et Tikala, vraiment inoubliable. Il fallait pouvoir revenir sur ces mêmes endroits le 10 et le 11 août à Rosalana pour ces Warriors, en revenant de Zarena le 6 juillet. Na Lyon, na Mboka Baviki Jenny et le 13, na Bordeaux le 21, à Milan, il fallait pouvoir revenir pour nos retournement. Il y a double Stade Douana. Et les lots de Sombele Souka Bissanga. Au beteli biso parcours ou expliquer biso place au Outa, expliquer biso ba bon moment, vous passez ensemble soto lukio lelo parce que liste bimaki il y a ben invité il fallait pour soka memi batna poto batne bazongaka liste bimaki il y a ben invité parmi ba musiciens yo posa na katiwana lisolo ba ndeni yo ndo luka il fallait mais manga invité fallait lukaki yo parce que c'est et suis pe bato ebele kokende ya pas c'est cause bato ebele pe balalite tongo mona liste wana oh papa na voisin nseka ebele ba sepeli ebele pe ba sepelite na bien muto o sepelate o essuyer te botalaka aigle talaka ba ndo ko bo de zaki na bina lo banengi ni kopani na tango na loko bon ya muneni o ya muneni ya mukete ya muneni Talaka. Invité à Fali sous na barena. Éviter talana. Visa il y a 5 ans. Longue durée, plusieurs entrées. Allez vous passer délicieux. Toi on a besoin de toi banane parce que c'est. Na le bien, bolingo liboso. Yimo wa yebi yango. Abi ken seka zana yo vivre. Comprendre balinga nga pour ani. Plus pour yo vivre. Ba jali ba ko de poani. Pour ba ko vivre. Et ça, on passe, et suit, moi. Bazogi mitema mikolo, nabana bazogi suit mitema. Mais, ils ont raté. Donc, total rabine. Au côté de l'ambassade, au tien empreinte, na côté ma visé bimi. Qui toque au bini. En plus, il va tel penga peso. Ah, au pays, on se. Pour le visa. Et puis, qui toque. Potom ozo kende rozonga, potom ozo kende après, ba arena ya fali pour ozana ba programme na yo, potom ozo kende poto ozo tambola o découvrir, ozo kende pour expliquer bisona. Pour faut savoir ba calcul na yo na voyage oza ko kende, le temps oza ko mais la maille pour absolument ça na maille on a besoin de partenaire. Bonne passante ça au défilé na bateau, to lobi ke ba sarana biso vraiment même moral, yo pour l'union ba ki sa mana bonne passante wana. Maman Bijou de Newa de Tozara déjà 5 étoiles. Maman Bonheur, vous sollicitez Bisso, pourquoi pas agence, on a besoin. Tout ça, la marketing, il y a mon soit contacter Bisso, le numéro est affiché. Vous recevez un programme, la diversité pour les chaînes, il y a télé. Bon, nous on a raté. En tout cas, vous souffrez normalement, tout ça, la boue, pour sport, le logo, jingle, donc dès que la TV, ça la tout ça, la qui merci beaucoup. N'a pas dit, bel homme. Alors, tout le monde a il y a poto pour au limite tu comprends que lui il s'est sauté nanya luki muninga yondo senga il fallait mais mayo to falinda luka ki wana to moni que lui il s'est sauté na le bien moyen na loba ezate comprendre tala nga na falinde uzana botandi uzali ale mana ebisa boyi yemo wa obulabi ah o mutu wa akembi to asu na kinya o kemba mais boule te que sina honnête ngabo mkolo butatabu na kebe na pote mama so ba tikala na ba sala ganyinya ba yaka na kinya o mona nga bango o mona moi des jours ya TV
le biona azan sika rovanda sika rolala au flat de simba so te mbongo za rasuste En tout cas. C'est comme ça mbanga. Akaduwe oh batele ngana to wote afa de bande kona e ya mubali tala nan na alto ko na ngobu o minna poto kuna o ya po fa bande kona mubali o la le bokin o sali ni ilo gote o te sa ngumbuka imamboka moi tout to beti moi nule biso beti nule biso kete poka sekai tala ni na kolipe comprendre mais dans des so kenda ba poto ebele après yo kende kala et je batin ebele donc ça na plaisir yo zo nga supotongo elengi kenda no pe ba poto de gebele oui yo na kende na ke buluti na ke mikine ke bulu mandule na so esili na zongi so na viki bubo maka mususu na be oye wa wande sima mais na en tout cas tout qu'on a moto makamona ezate mais c'est quand ba poto ebele oyo okenda ngana yebi likambango obande mi ko kengela ba danseuse pour nani ngai bo na bande ko kengela ba danseuse comme on a ça ya musique ya biso zego faut kengela ba danseuse patron bimi akene cop yo tere na parler yo moni poto de kini terre de kini ko bi mana yo ya musique na poto ele so woni biso o tina parler tekele ko kengela ba danseuse pour moi yo zo ba nzo tika ba hôtel mbongo exact pour hôtel ya parce que tika ba fille bon hôtel pour aussi mbaté ba nyonso bakendaka ndule ezalaka bon moi olukaka mwa ndako mais babande ko mpona yo kaka nde otalaka badanseuse mpona nini opuisque mpanaka mola bani logique nazalaka mpe motu teke makambo oyo bamomi banini te bonga so naminaka otafukende nakiti nasina eloki na mwa ngandele opana Marie-Paul Mokuba abelele na mbongi naluki yango ngani mwasanga tero po ezalaki toyebi masolo ezalaki baninga nyonso to bobima bakei yo tengelaka kaka badanseuse bopesa ngai moto logique nalingana na baproblème te yo osimbano bango te tout ça na osimba nataka bapetit kaka en plus bapetit serga talaka ça c'est bien alors to okenda to continuer na kati ya catalogue plus toyebi que ndenge eza wana bato nyonso to baza branché baotala biso choisi matata éternité topesi mbote ebele na papi ngimbi michuri donc toza koya poto wana kala mingi te mpo fali ipupa aza na baévénement oyo aza kosala na poto wana parmi bainvité na ye toyambi moko bokende okutana suna montana donc poto kaka tobete masolo ya poto bon yo moni montana aza motu na ngai kopa debo ya big star montana motu alele te motanga kala keyoka kasabu ateka mbala pene yake na poto pene yake pene mpona tambo pene mona nayeba mpe poto oyeba poto nayeba sekonde oyebi mpe poto yango pokende ebele nango répété te liboso mpenaki na mwa concert kopana nakende poto nangene te oyo moto bakangeli ye te me nazalaki motu mondi kaka mosaka okengelaka mwa palin emiso teke na palin teke na fungola na badanseuse kopasa bato mosu na palin banini opemi ke ndenge ezalakela ndenge emiso akene ake mwa irlanda ake mwa mboka mobo nga rien yo tambola te natambola bandenge ya kunungu kopana bakotambo ndenge ezalaka mokati nini mwa orléans mwa reine mwa irin naka pale kaka kopa sikoyo pene ya lingisi mwa batan ezali nayeba siko poto bien poto yebaki omna bien te otamboli tro na poto kenda tro na poto mais oyebi poto bien bien te sikondo osoki okoyeba poto bien oui nayeba poto bien mpo nayeba batindeli mosusu moka mosusu atondaki mwa conseil fali lelo akomi porte-étendard ya musique na biso fali lelo aza ambassadeur ya culture na biso moto oboyo yango aza te tokomona lelo na kati ya mboka na biso fali pupa akotiseli biso 2 disques d'or certifié rumba kaka oyo balobelaka fali autotune
fali mungongo mabe mungongo na lelisa ba sur ebisi biso elelisa na ba collègue na quartier latin mais fali grâce ya fali pupa Congo lelo to ko compter 2 disques d'or certifiés ko lo bani alikuwa lo bani tana mungongo na oza na ngwana mungongo na kaka senzo tu nzembo na imbagani epesa ngama kaka senzo tu ikimi ngai zona mungongo wana oya otema akofinga faux chanteur tant benga okofinga faux chanteur mais ba emani mouvement moko mais ba sans disque moko mais a telemi avec ba yefo mais ka c'est vrai ayemba to yoka iloko kamingo bambrima ka ya pambo bambrima pambo ba disque de wa tu qui ndi bayebi ba grand pote bayebi ezo osarana des fois lelo ba featuring et pesa melie ba porte moi meti na Amérique lelo fali pour pas tokomi ko welela na ba bikolo ebele mais fali wa biso donc azanga voir banakala na kachela te soko zo yemba boyi batu bazolila ngana mbuna nazulila kaka sinzi donc des fois te osarana alors ala mungu ba angelu pas c'est cause maman baza wana on a bango au moins na chanter tant mulai siko yemba siko parce que ça no bien ouais fallait faut chanter yo bon kasi le kai yemba to la ne to kumisayo fallait le comme guide ya musique na biso qui pouvait croire est-ce que kokai ko kansango ndeka yemba bien le ko za guide afungoleli biso ba porte ba sale belé oza ata yo tambola na poto mais yo moko pe na latino ba sale wana bokota te bobeta te ya ba nombre de places fallait pour pas azo ken des stade de France avant notre que la stade de France ameni biso na Apollo na tebi que Jackson na beta na Apollo fallait pour pas côté si Congo na histoire ya Paris la Défense 40 000 places à Saliba Arena na 21 jours. Comment tu n'as pas sima talana plate d'or. Badabeta qui a 20 euros na bakoki retourne sa 40 000 te. Fali pour parler sur les lisaba. Tié azo les lisaba. La nationalité nyo surtout on a passé comme ça. Et ça leur plaisir kende konanga. Ngai elengi. Ngai ce que le gars ça na passe. Ba masna ngao. On a romon. On a mona. Obe bazali, comprendre? Quel béret wa sa na vie? Quel béret bado sal? Au crée na télé au finger, faut chanter, au yemane, au lala nae, au zala nae, au lia nae, au tamo nae, lala na. Quand on a mis à pamboli, pour avoir ça bien, le ba pamboli a fait il kabunae, azo vivre, yo boudamo, yo de côté à Guy Malela. Kanisa. Vous avez mangé ma pantalon vert, vous avez et l'autre. Voilà. Mais si vous avez payé à hôtel, vous avez un libabi. C'est kakako. Soit vous avez payé à hôtel, vous avez un libabi. Vous avez un hôtel mété. Ni mayango. Comprendre que il y a un bon bassin là-bas. Bakoko bapé ça oya. Soit vous avez payé à hôtel là-bas, vous avez un libabi. D'accord. Soit vous avez payé à hôtel, vous avez un libabi. Na kosi boyo pena moto pesa moto ni chance betalo au moins na moto za bakombo banda siku kasi yo tanga bakombo na lingo tanga bakombo te yo tanga bakombo na biso bakombo kitoko na lingo tanga yo taizano ebie dimbeti ya tai kudifele ebie mais to botangi no taizone ayoka sonité aloba pa que fali ngana lingi na betaka na ngai epa na yo nakoma penza musicien na yo yata yo fali akuta na quartier la terre yata yo ana ba prendre belé na quartier la terre azape mukolo leki na fali pupa mais lelo azako travailler na leki na fali pupa donc boyoka ngono ta ya yo ki sonité kekuna na bien taizone ayo wa soni so muni ba enke o ba bombe ba vimbi ba zo finga ba olo ba ba yuma ando kine mama na nei
bando kinde ko fallait aller quartier la gagner toi la makasi garçon avec étoile na taison nga zala étoile na makasi tseka obo kan tseka du fele étoile makasi toi ba kombo feli fali du fele ko comprendre bo sto bati muke botar mo do baxe zate donc calculer bien quoi ya taille ouais kombo na ko étoile bi ça bon ko se kanate ko comment on blague ta non mon du fele là feli fali aussi na tanga nsusu mana ka yimo bika yimo ko sondiga mais na oboka rappel dans le bandeni ni motuna ngeza yoyeba oza professionnel oza penza talentueux oza penza na lobake kolokop wana penza ya mbunda penza yoyebi yango il va falloir so marcher bien côté pe mbunda po yo côté la côté na tom supo coaché oza pe na ba petit na okuna est-ce que o tanga pe mo litoi moi liso oza ina bango pe na stade OK ezala bango pe même produit na arena ba travailler bien ouais ba bunda bien ba travailler bien comprendre ya musala to travailler bien moi la petit na ça va ouais ça va y boulot yo me ça va pression et tika basala boulot na bango musaba sa kito wa beta monde pe kito pour ma pe kito et marcher bien mais dès qu'on lobeli biso ke to kabwana misusu batika wala to kabwana bo misusu balanda na bango na lina otanga ko moto mu otanga kyango bien ndenge obeti solo bongo mais yo so kende poto ebi ke belé ba collègue na quartier latin baza kuna na poto boke oko sa réconciliation te papa nani to coopérer soute bango bali mutu na biso te biso le mon point to coopérer ni bali mutu na biso te biso na bango simba te to kabwana ni pa bu mais on pose kulu tout ko ke lukipo boma ba moto wana na bien yo bule bakile na le bakulu te bambula boni na misen ba mikro ba pe na ndule pe to ke ni bongo to di bongo ba musu ba di elo biso ke elo to ke na bongo to ko di bongo et fallait azolika yo moko visa te poser invité na fallait azoli bendo son bayemba na été fallait azoli sampayo bayemba na été fallait azoli ya na ngai joka baza ko kende eloko fallait sala na musique na biso so mona moto asali yango ni senya sala il y a 5 ans plusieurs entrées visa ni senya sala yango en plus ozo monde mutu ko ben jamais asana carrière na ye na tikala akene tu ba fui de sid akene aluka makamusu ba akokate afu isi ko sanga na te ba comprendre amono bele moto azonga na azomi mais de fara sani egi aoki mao atali carrière ya bat en plus c'est pas un tembe ya malamu atala ke bana mayo sina tika bango awa mato sina kwa tika tokenda sampayo azape na délégation yala nku sampayo topesi bambote ebele donc tolobaki arena wana ekozala mpenza fete moko total parce que bato baosepela mpo bomona balider oyo babetana fali te me toyebi te so baosala biso eloko nini na podium wana so bapesa biso surprise nini wana george sampayo j'arrive à otike boye poso batiki na mboko marato basampayo wana oyo osimba te kopane bendo talaka fallait motema malamu enfant kama yele ça c'est bien azina dans moi il y a soka vendre de tel o diable mona te nous avons mona comprendre pour moi on va venir c'est quand maintenant après voilà pas mutu nanga pour jamais kotika ngabongo te jamais ga kotika ngabongo te to tinga boyebi kaka bato so bazotala mpo baseka mais bomoi benya soka bina moni mwana ma amoni wana mutu na ya ça c'est bien akokotika te tika apese position parce que toka bwana biso na misiko oyo tolingai bato bamona
Parce que c'est nani, bandé retournanga. Parce que c'est de l'épisode de sommaire et émission, donc il a œuvré dans Quartier Latin pendant 27 ans et à Longo Quartier Latin en 2020. À mon abakoya ya batunyo surtout, à mon arrivé à Bamamasi, à mon abatutu, et Lelo a préféré qu'il y a Vandanaye pour des raisons oyo. Yemoko à Bombi et là, il est parmi les invités de Fali Poupa, trop fier de toi. Fali Poupa, trop fier de t'avoir. Fali Poupa, Namboka Nabiso, champion Nabiso, Tokomi Pena Soka, na ligne message, Moko, on s'adressait na Batouo, Landabiso, mais beaucoup plus na Libanda Mboka, parce que Boza Kokenda, Ndela Moko na Fali pas le but qui était, il faut Kenda Kaka Ndela Moko. Il y a beaucoup de lions de là. Na pesio bangote belé, il dit qu'il est quel, on a pesio bangote belé. Message, na Batou Balika Biso, Baboul, Badidi, Badi, Saïdi, Badi Saïdi, t'as pas ce cross, Badi Saïdi. Alors, message, Blaise Koukana, picture, bon, Sopenza, artiste, na Biso, gros plan, a passé un message, Ana Bandeko, Balinga, na poto, Ana Batou, Baza, Kozele, na poto, et Belé, Bato, Basepeli. Bayoka, message, na Azaroya, Fani. Bon, Azoya. Que mon alba mingi ezate boyebi ba pesi nanga bazali wana bayebi bandeko nanga bazali wana bayebi babenga ngai okopanda bayebi batinanga na pesi mo Blaise Liongo ba pichulu yongo ba DJ Ikoko okompa DJ Ikoko ba DJ Ikoko donc bazai belé. Donc, bazali bele basi molo katoni wana mutu nanga si molo katoni passe ko bazali wana Kamenga Montana sommet de sommet talaka yomo ebijali bikunda kopani ko bikunda azali wana kopana Jamul Kanza ovride film ta passe ko de Jacke azali wana bango to bazala na ba fali do bango to bazana basomba batike po bamona yo bana nyonso o bayebi mapangu parce que ça doya sangisa ba nyonso o yebi wana basema bunda comprendre ja Franco ari papa ki tata parce que ça doya yo yebi ndenge za kaka ja Franco ça batu nyonso o yebi le bague Delphin munanga zoya yo yebi ka ba quatrième kitoko ça la batu nyonso tout bien. Mais parce que ce message peut na Fali Poupa to yebi ke bobenga na bomona naka bosolo laka mais na écran siko Fali Poupa Rolanda biso lokola ba warrior na nyonso nde ba Rolanda mission peut ça Fali Poupa message moko na caméra en tout cas pena en tout cas aigle libosna uzana de opela ka somo de monia on senga merci. Donc, nous avons abattu la caca. Mais si aux gens malam, zala nangu. Batumsu bayate bakosa likamu, basala likamu, basala likamu. Oyo moni ke bazo kende, bazo kosa. Makamu na bango, o balingi bola mute. O balingi mabe. Tika bango misana mabe na makamu na bango sala. Je suis un simon, tu vois, un simon, boulou, son nègre zali yakala, zali. Leur mot changer, le mot peut changer zate. Au panda, yo, aux agamakas. Merci, nous avons pas mal fond la main. Là, comme ça, eux, zangi, abaksa, eux, zangi, de tout qui n'y a pas beaucoup na yo. Merci. Merci. Donc, on reçoit maintenant pour un stade, puis on a les sous-sous. On est obligé, là. Bon, on te reçoit, on a simana ye. Le cas c'est quand là, l'obika lengi te, tu te ka simana ye déjà. Simana guide, simana après. Simana ye, ya grand prêtre. Comprendre? C'est que la simana ye, o ya rolinga alinga te, bo ka zaka bongo. O ya obude, azaka na obude. Baleka mungwa. Ah. Baleka mungwa, bele baleka mungwa. Alors, on passe parce que tu as mis le baleka munga makamuna bango baleka munga midele na bango baleka munga baleka munga biloko na bango. D'accord, parce que sinon merci beaucoup na ndenge opesi biso temps na yo pour que to yamba yo
to kabwana mais biso tosengi merci mingi pour les canaux ba télévision te pour le vélo ko lo beza raté a le ko lo bezwami merci pour pesi biso disponibilité na yo. Alors à vous qui nous aviez suivis de partout, nous vous remercions. Merci beaucoup encore une fois na batutu oh besoin la biso ba suggestion ba critique ba pour na bino pour na évolution na biso pour l'avancement na biso en tout cas ezako ça la biso très très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview tolobi que te remercier Poison Kasseré comme on a dit donc koi masque de moi Poison Kasseré comme mon boss. Ah, le tout-puissant boss, Poison Kassereka, Dominique Détanda Dom, moi, la copie à mon colo, mon thème, maman Vanessa Batoussé, clin d'œil comme cela, a choisi ma tata éternité, sauf mon choisi, tout le monde, Yakindu, dit, mon continent busso, ya Banalemba. Tozara mo kondina biso tout mutorobo ya te papito kindo di ba gros bisous na yo gros bisous na trésorerie télé mukilangando gros bisous na B50 balondo ozo c'est la biso déjà ça comme na poto B50 balondo malo merci beaucoup merci à Eji Kitenge Mano Lubaki Lubax Manoro Fefe pour la merveille pourquoi pas saluer comme c'est là Coco de la Opéra, to pesa pe bambote ndenge wana na Levallois pour anite to pesa mbote na batutu ba accompagner Rafali équipe Mobimba et dit badiata bel homme to pesa yo bambote belé dit badiata. C'en est fini pour ce numéro. Je remercie la grande équipe qui a travaillé l'arrache-pied pour la bonne marche de cette émission. À la prise de vue, Blaise Koukana, merci beaucoup à Douglas Picture, merci beaucoup à la réalisation qui a été chapeautée par Arma Makika, des gros bisous à toi, Tobo Santé. La petite Nana Bola, JC Jet Li, to pesi Bambo Tebele, ba warrior tout, au lobby que bo si ça va bien. Ba warrior tout, tant fallait roya. Attends le même jour, on a évi que bazar roya. Na rekome la ba pandi sango, ba roya, ba mopé déjà, pour que bo ça la natongo, na roasi, place fallait okita, na terminal 2, hein, to évi mon zélan, au tindé zalara. Air France d'Enjili à Roissy terminal 2 places ba musicien ba Robima bozala ebele so bolinga Rafali bolinga ba musicien na bino équipe au grand complet ezakoya na yemoko Fali Pupa oyo to koti penza na masolo te poto tika passe ko sa pema Fali Pupa zo réaliser biso clip et comment un film Fali Pupa aza ko sala film moko et to lobi que musique et rimakana film et puis ça met la mutunyo so tutende to mona ba Rihanna ba Jackson na ba film papa Wemba na ba film lelo Fali Pupa ça la honneur pe fierté il y a drapeau na biso clin d'œil à toi Fali Pupa motema ya omo ba fana bana to ba gros bisous. Nous vous laissons n'est-ce pas donc bon week-end chez vous et to kutani na prochain numéro. Bye, merci de nous suivre. Au revoir.